Moi, je viens de quelque part. Si les gens ont une vidéo, à mon côté, on a expliqué pourquoi na longwa place Nazalaki. Ils ont raté. Pourquoi na longwa, ils ont peut-être ba master nanga, ba proche nanga. Na TVPT. Parce que net au vandi boye, so yani que ça master nangai, mais à la minute surtout sur la professionnelle. Mambo mususu to solano hors caméra a to ko betangote. Place na uta. Ti lelo raison na longole la place na uta moto ba ngote na media na ba fan moto ba ngwazati na bomba bolumbu ya ndaku nanga parce que c'est ma maison yango nde tshanga lumière o na bika lelo peu importe ba fan ba ya ko finganga peu importe ba to ba ya ko finganga à chaque fois na sala likambo bapianga bakombo ya ndenge na ndenge bafinganga na sok nyoso balukelanga bashiti ya ndenge na ndenge menga nazwa monoko na tunga no sama carrière nanga soki peut-être place na uta départ nanga eko déranger bango c'est que ça départ te monte déranger bango c'est que ça mambo non sala lelo monte déranger pourquoi parce que na kina vanda kimia. Mais bateau balongwara pemeni net ya JS production. Mutuni na longwa na kimia par petit nangai que je sali Aristide Mayunga. Qui n'a jamais fait une émission pour venir dire de mal à Jérémy. Tous les restes au Batikali. Mutunyo so finganga ndinga lingi, mutunyo so ko finganga te quand même abimisa makambo. Bozo abobenga ngo matière, bozo ba photo oyo, bozo ba vidéo oyo, bozo abolo baboyi, bozo abotala boyi. Mais ngande na vandi boy na sala ngote na place na uta et dérangeant ben que moto mo bazaki na yo bien tout ça bolia bomelaka je rappelle pas na na longwa alobi ba n'importe quoi toi bimise logo moko boy po et salut et dérangeant ngaité sauf que na vanda asko na ozela suite na hier na ozela na mamna ya bandi na zela asko place au suka au mona ke batango ba bandaka et puis hier moko. Mais so vandi kimia nde biso to vanda boye na mona bato musuba wa komelanga mwana libungi bolo bana bino kaka mwana libungi roza benite. Moi j'ai été béni par la personne ou abimisanga na miso bato na memi pièce elamba na memi masanga na memi na équipe na ngai na présenter na miso bato apienga bénédiction bi vas-y au sala ya minene mutongo nani oyebi place na uta oyebi mama na ngati sokolo ba on peut bon oyebi place na uta oyebi mama na ngati na bato be ba lando ba yeba oyebi place na même bato ba lando nga oyebi place na uta oyebi mama na ngati ba place uta bate uta pas vide loin oyebanga uta pas elombe oyebanga ngai non et pas président elombe eza awa na kini non ba sur le plan international YouTube oyebi mama na ngati ah ouais tu connais oui tu connais ma mère artistiquement parlant. Oui bien. Oui bien. Alors pas mbola ngayo. Oh. Non, la bénédiction, on a bima la bénédiction. Mais alors c'est que battement msuba lobara et ça ne sert à rien, c'est inutile. Au moins on a été plus ces arabes à faux compte. Ce qui Jérémie Koloba que ezaba faux compte ezaba tout moko boye o bavandaka pour ko déstabiliser bato pour ko finga bato eza kozanga musala ko sala tout ça ngala nyina comprendre parce que biso nyonso toyebi yango to marché ba monter to kozaba hypocrite ou soit to robosa na histoire te na koyeba ke soki Jérémie azaka combattu azaka beaucoup plus combattu na ngambo ya famille Libota. Ce sont des gens au bayana réseau juste pour salir les autres c'est tout. Alors ils ont un bateau Nzambe a imposé à bateau na période Moboé. Toi un moment où Dieu a imposé les gens Jérémie. Bolinga ou pas Nzambe muto a imposé. Mais c'est clair kolobaka ke ba font compte c'était eza bateau oh ya famille Libota parce que eza ba fanatique ya maman na nga place na uta ki ba honde ba se senta lésé na départ nanga.
Voilà, merci. Bonjour, bonsoir, Nabino Nyonso, Bozu Libakwa pour la Nabiso, na Clé Média Télévision. C'est Tonto Irano, les Tonto les Abakouk. Et merci mingi na Babakouk Nyonso, Boza connecté, na Rolanda Biso, na Mokolo ya Lelo. Et toye pour tout ça l'analyse, tout solo là, par rapport à l'actualité Kotaka, beaucoup plus boébi dans les réseaux sociaux. Et pourquoi pas pour ça la promotion, il y a des films na Biso, Oyo Boébi. Et ça sur SB, Maison Mère, Nina Lobaka, et puis les Abakuka de l'SB. Et je crois bien, Boumoni, déjà, premier épisode, il y a un nouveau film, Oyo, Boulanda qui ont la plateforme, il y a réseaux sociaux, Oboebi, et les lots, même ça jugé bon, et les capés dans SB, Maison Mère, Karani, Nalobi, et vous remarquez déjà, premier épisode, Skirks, et Boebi ont très très bien filmé, voilà. Ils ont 4 épisodes. Où là, on a beaucoup de temps préparatif. Et ça, il m'a déjà pour un nouveau film où ils ont introduit prochainement dans SB. Et voilà, Batopé et Belé, où ils ont les Abakouk. Je crois, tout ça déjà dans le 9e épisode, pardon. Film qui n'est bien. Sauf que tout ce qui est kaka, na biso nyonso, to consommer, massivement, to consommer, comme d'hab. Boyebi ya motuya oyo tosangana tomibengamaka Babakouk, tomibengamaka bafanatike ya sila, ezalaka di ya bavue, ezalaka di ya consommation. Soki consommation eza moindre, ekosalaki to évolue bien te. Alors nasengi na bandeko nyonso oyo bazolanda biso sikoyo bazwa ta na bango vraiment ya kokonsome bafilme oyo eza na plateforme na biso. Alors lelo soki tonto Irano aye boko remarquer naza visibilité les analyses dans sala na voix et toye rapidement pour tout meka pour éclaircir opinion par rapport à émission moko to monaki pe ndeko na biso salaki Jérémy Chabani que je salue et na ba propos oyo atenaki. C'est là qui m'a poussé à pour ça l'analyse oyo, tout partager, ma qualité, tout partager, tout réfléchir ensemble quoi. Alors, ceux qui on va dire il y a des Jérémy, je crois, et Bazaki peut-être au courant de l'émission en route, et Ning Bazaki peut chance sur un terre Rolandango. Et après, Goyoka ou Tolandi, Bissonio sur Awa, Naningi na moi, Naningi na réfléchir mon mouké na badir ya Jérémy. Alors biso nyonso toyebi histoire ya Jérémy ndenge banda na théâtre parcours na ye disons on va pas vu de loin pour qu'il groupe Simba et passer aussi na Bella production où ils a beaucoup plus sur internet et mutagoni yango azate avec bien clair que Belvi aza maman na ye Bella production eza maman na eza maison oyo et Boustaye, tout comme ça, oiseau bénédiction. Voilà. Alors bien clairement, avec franchise, mais au tout c'est ma capenza na ba comédien mingi, au bazana mo lokuta et puis hypocrisie wana ya robo ya reconnaître peut-être bobola mususu oyo et ça les makala ba président ou président na bango et nangamba Jérémy, il y a pas à commenter, il y a pas à dire il est vraiment très franc ya kolubaki. Azwa bénédiction na ye, azwa lumière na Bella production, c'est clair. Alors, ce qui moi préoccupation cause la to éclaircissement moi muke na lingi na solo la biso nyonso to meka ko comprendre ezaki. Eza na point moko ndeko Jérémy alobi batu babanda ko finga ye, batu bafingaka ye bayebaka te pourquoi bafingilaka ye parce que ye moko atikala koleka nini pa koloba mabe oyo esalemela ye alongwa na Bella production aleka ata mokolo moko te na etando loba omwana baproche na ye bayebi histoire mais koleka na réseaux sociaux tout consort atikala kosala yango te mais bato batraita ye de tout bafinga ye hypocrite bafinga ye mwana libebi baloba mwa makambo ebele tandis que soki ya solo azalaki mwana libebi
alingaki kozwa chance wana te ou soit lelo alingaka se volé te na carrière na ye azosala makambo ezokende très très bien parce que azwaki bénédiction ya belle vie. Mais sikoyo ngai azolinga nayeba mwa moke réponse ya Jérémie par rapport ya journaliste na question oyo nazomona ngo mwa moke flou boko excuse nga koloba boye na sens nini soki Jérémie akoloba que eza ba faux compte eza bato moko boye oyo bavandaka mpona koya kodestabilize bato mpona koya kofinga bato eza kozanga mosala kosala tout ça ngai nalingi na comprendre parce que biso nyonso toyebi yango tokomashe bamo te tokozala bahypocrite te ou soit tokobosa na histoire te na koyeba ke soki Jérémie azalaka combati azalaka beaucoup plus combati na ngambo ya famille libota azalaka beaucoup plus combati na famille libota parce que eza esika oyo azwaki envol na ye ya kolobaki abandi carrière na ye départ na ye lokola esalamaki oyo ye moko alobaka mpe yango ke basatandaka te ke akosala ya minene oyo azosala lelo peut-être bamonaki yango lokola bafanti lelo flèche to ora na ye to limero oyo aza nango lelo yango nde ezoderange parce que soki ezali kaka mpona départ elingi oderange te mais succès réussite oyo aza nango lelo yango nde ezoderange. Mais c'est clair koloba kaka ke bafond compte te eza bato oyo ya famille libota parce que eza bafanatique ya mama na nga place na utaki bango nde base santa lese na départ na nga ole peut-être koluka komaske kocamoufle na balangage moko ya koloba ke bafond compte tout consort. Alors soki tobi toke na angle wana tobenga nani hypocrite to toloba nini tobenga nani hypocrite to toloba nini soki lelo oyo ndeko Jérémie azo reconnaître yango il a dit tout oyo ya koloba ke biso nyonso toyebi place auta toyebi mama na ye oyo moto aboyango aza te moto sous-estime yango aza te mais est-ce que na ngambo ya mama yango areconnaîtraka mpe Jérémie en tant que fils na ye na bon sens na bolingo nyonso na motema? C'est ça la question qui se pose. Balobaka soki nanu babengi yo te kozala présent kondima présent te ou soit ndenge toyoka kaka na lopoto yango sous ce lobby c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Est-ce que ndenge Jérémie azala lisusu na bela production te asala déjà départ na ye azala kaka na ba relation na malamu na libota na ya famille to azala toujours na ba bonne relation na belle vie parce que mingi oto yebi ba finga ka Jérémie ba oyo ba massacre Jérémie na benjir tout consort eza na ngamba famille libota eza parmi ba communicateur ya belle vie oyo biso tout yebi eza na ngambu oyo to yebi très très bien ba soutenaka ndeko belle vie na misala na ye nazo comprendre te jusque là na comprendre te to bengango nini ke soki babeti mbata na ligitama na gauche pesa pe mususu ndenge Jésus-Christ aloba. En tout cas, si tel est le cas, Jérémie, coup de chapeau, aux Jésus-Christ, au accepta kanaye, ba bois que la soyi, ba finga basa la nyoso, mais azo reconnaître quand même bola mouana. Mais l'obito lo ba autre mate. Parce que ce tobito zonga mon mke sima, ngai na koloba, en tant qu'analyste, na koloba contre Jérémie te, mais na ko sala analyse o eza clair et net, na koloba ke, biso tout oyebi ke, Jérémie a se senta abandonné. À se sentir abandonné, pourquoi? Parce que chemin na ezaki na réussite et pourquoi? Parce que le baki que si la bisalo ça source il y a inspiration na ye depuis c'est créé là qui a pas problème belé ou a comment qui victime à benjir ou ba pisa qui les sous chance et surtout qu'on collaborer na batu o bazolo ngona bela production to lo bango lelo ke Jérémie pona ye ana ko s'attendre que courir les kakitoko to courir les karaga kitoko quelque part to lo ba rappeler clair to za rappeler vrai. Moi franchement nakoka ko supporter makambo musulte oyo ezobima lokola flou moko boye to vanda to kanga minoko pono asa tonto na biso babakuk et alobi pe mabete soka reconnaître belle vie mabeza wapi ngana condamné wana te mais ngana solo bake il fallait être clair que non bato oyo ba massacre bato ba bambaye mabanga bato ba bwaka ene kulusu eza bato oyo bazana ngamba famille bota parce que to solo ba faux compte
ezoma emballé bato nyonso o biso tout oyebi lelo yo cinéma na biso eza séparé en deux parties. Tous à la claire, théâtre eza séparé en deux parties. Il y a les Abakouk et famille Libota. Alors tant on voit que faut compte wana o ba pe sanga chance té o ba lobaranga o ba finga nga par sans savoir que ben vinda za maman nga c'est que ça ba nani. To ba ki za Bakouk. To komi wana te. To komi wana te. To komi wana te. Mais dans le but que lobi na Babakouk. Mais tous à la claire. Jérémie on a yebi na 2025 2024 et ça on a yo ki émission ote. Na émission oyo au fingi mutote olobi mabe ya mutote kasi question marque o tiki biso na koloba faux compte n'existe plus, il y a que des gens o to benga maraba fan, même s'il y a des fans invisibles o baloba lelo ba faux compte. Mais tu as dit que ceux qui m'ont critiqué Bellevue, a critiqué Sila, à sa famille Libota, à sa Abakouk, c'est clair. Quand tu dis que non, bateau bafinga nga sans savoir que non, na so bénédiction pas maman nga Bellevue, bateau na bakoza na jamais na nga famille Libota. Ça n'existe pas. Bateau na jamais bakoza na nga famille Libota. Pour jamais muto a dit que za mona Bellevue, oh boye na boye tout consort avant de sou finga yo, jamais. Tu t'adresses à qui? Bah faut qu'on t'envoie nani. Tout ça rappelle clair et mon maram sous le baka. Moi la trouvé en louche na mon clarté, c'est pour cela que je me suis dit il faut l'analyser. Na me ko ça la reproche na ndeko ngai parce que j'ai essayé de lui appeler mais na moni pas décroché té na ngeto solango en privé mais na moni et simbité. C'est ça, yango et pour senga na ça l'analyse auto mais ko réfléchir ensemble. Mabe o ezaka nini tolobaka na théâtre. Na théâtre tozaka ba hypocrite. Mutu muso ko zo likambo bo kaka ndenge tonto yo na nzwango avandi nango pa meliango anyongi. Alingo sentir yo susute azolinga ko accepter yo susute oyeba tina likambo oyebi pete. Nde bangambo c'est pas ça na théâtre. Alors et ça na batu mususu ndenge maman ne ki mis lolo lo bagama ya mukambo linga salité te so likambo ça la yepa lobi éclairci pe le kinzele sili. En tout cas soki ndeko moko zo landa ngana bokebi nyoso. Oui, bah, que ngai na salé yango banalise, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai vite compris que non, batu o Jérémie Alobeli, ezana ngambo Babakouk. Mais loko ezana ngo clair il y a kolobate que za Babakouk ou soit famille Libota révolté ou comment. Moi koloba ngo ezate zaka ba faux compte. Toti kotanga un mot ba faux compte to mona ba bilongi ba tongo pété. So likambo ezana a eza a so eza be to tanga eloko na kombo nango. Et puis si confusion mo makasi. Et puis si confusion makasi. Biso tout est bien très bien. Jérémie pour bien que bato ba kombataka aucune lelo pe ba acceptera jamais o avancer ezaraka na ngamba famille Bota. Ezaraka na ngamba famille Bota. Ça veut dire soto bito comprendre autrement ni to lobaki. Ozotali sabango que ozara reconnaissant envers leur maman. To loba bongo. Ozara reconnaissant avec leur maman mais bon bazo finga par défaut. C'est clair, tout le comprendre en bongo. Donc, on expliquer bon le lot qui non, bofinga nga pamba, nga na zakala nga reconnaissant na maman na biso oya zana oza belle vie. Donc, bino bofinga nga par défaut, boye barateke na mwana na bino, c'est clair. Mais ce qui peut bongo, et ça peut m'abêter. Et ça peut m'abêter. Mais eloko mukile yebi kakake, Jérémie azaki rejeté. Oyo, dit peut-être yaba dire na ya kolobake source inspiration na ngeza kasila bisalu. Le lot est porté préjudice, à comment victime d'injure, papé sagaye chancité, par rapport au yandaku, ya utaki zaka na maison bella, et voilà, le lot, famille Libota, finga kaye, tout consort, mais le lot, Jérémie a trouvé sur le contrôle dans le baquet, bateau, finga kaye, ça, faux compte. Et ça, faux compte. Peut-être avec beaucoup d'intelligence, il y a le baquet, et ça, famille Libota. Oui, mais il faut faire attention. Bato balandela réseaux sociaux makas ko lekanga ina yo bali o ba comprendre ba langage o ba vanda ba talaka ba observaka ba ponaka makambo belé na ndenge belé. Et puis avec beaucoup d'expérience dans un makambo parce que mutu mso ko sepela peta bitonto yo tu parles de n'importe quoi. Oui. Mais keba tokutani lem sur les réseaux sociaux to ebanité na théâtre oyo il y a une partie Jérémie souligné qui très bien mutema mabeza ka solo. Tolingana kapete ya solo ba comédie ba mité ya mabe ba comédien ndenge bomona bango ba mitema mabe
okola la muki lobo loba tonto yona zaki na raison makambo aloba ngo makambo ebelo nga na yaka koloba o lobi tongo esale makambo ya kopesa raison na sima ezaka par rapport à sagesse pe na komona musika par rapport à sagesse pe komona musika et ce qui tokozonga na deuxième point oyo ndeko Jérémie alobi il faut mon tout accepter tant à Jérémie et ça nous amène à oui je l'accepte et puis je confirme mes abongo parce que ils ont le romoro te ko prouver mon kiliki zanzambe te mutaza derrière makambo na ba merveille ebeli na exploit ebeli Jérémie sali muta contester ngo azati mais toye baka que il faut que baka sani ni nozolia na ndoki to na mutu pour makambo oyo ebele basali lango derrière et créer pe makambo ebele na vie oyo epesa ba shit libre bato ba constater Jérémie zoloba mingi bazo hein parce que lobi pe lisusu lelo mongo awa et bayaka kaka mingi koloba mabe na nga na bano balongwaka mais bolamu na sela bango mingi bayaka baloba ngo te mais c'est la loi de nature eza nango bongo mukile za nango kala monene de singe. Moi, je crois bien, Jérémie est très intelligent que bateau bayaka woloba wana. Mais oui, bien, très bien, mais pourquoi ce qu'on répète en haut? Pourquoi qu'on répète en haut? Et qu'on risquait comme à trop parler, peut tuer. Oh, et moi, je crois, prochainement, peut-être, il faut avoir beaucoup de maîtrise pour la question et puis, na marambo. Pour que le bama moins mingi, nangambu na yo. Et que le bama moins mingi, nangambu na yo. Nalingaro mingi aux artistes c'est beaucoup courageux intelligent mais fais attention par rapport à la sortie médiatique et belé et qu'on risque et diminuer peu au ranayo talamam sinenga zalara pas beaucoup de sorties médiatiques concentrées car on est pose à concentrer mais trop des émissions et qu'on diminue yo parce que mon européen est bêta ralibaku il y a quelques-uns où on peut baser dessus par rapport à ma ben mingi ou famille beauté ça la SB. Boye bien ou bien. Par rapport à ma ben mingi oh famille libota et ça là nasila. Tu es bien ou bisonyo so bien. Mais ce que ça reconnaissance c'est pas inayo. Ça là discrètement. Parce que bah tout nyon so ba réfléchir ça ndenge moti. Voilà ça conseil et tout ça mi batu bele ba benginga ah Jérémie lobi boye nini et tout ça ba faut qu'on tonde banane c'est que ba ku ngabité et ça ba ku bité. Sauf que bah faut compte bazara ba fanatique auto bengara na partie adverse partie où lingara mutu boete nde bango wana ba yaka o se camoufler na faux compte donc faux compte ezara partie neutre té o bazara ni chaud ni froid té ezara partie moko boyo bazara contre mutu tel na on est mi bengara pe ba faux compte donc c'est ça un peu on ngaki to meka kosolola na pokwa lelo. Merci mingi na bino nyonso bozwa kita ko la tonto irano et tolobi événement eza les 16 au toza nango na ngomba Kinshasa SB Award réservé place na yo bomona ki tarification nyonso ezali $100 $75 $50 $120 réservé espace na yo parce que vous ala surpris le roi ndenge papa eve salamaki bato belé baye batika libanda na ba billet na maboko. Donc ça là lombango au somba espace na yo au réservé place na yo pour un événement il y a remise il y a trophée il y a ba diplôme il y a SB Award ba mérite wana et ça très important ata ba yiba projet ata ba sala nango lombango moto yaki na lokola koba akomi pe kaka bango ba yaki na mbango ya mboloko mais et ça peut le côté faisabilité yango te organisation yango te total non mokolo idéologie ndenga osala makambo koloba mingi mbanga pasi SB Award ezali wana le 16 avril awa biso nyonso to milengi la déjà pour l'événement wana et puis to bossa na le 23 mai na le 6 juin toza wana na ba production ba spectacle makasi oyo mokili ezozela zela wa Léopard azoki no beta coupe du monde na France et puis Belgique donc ba préparatifs eza kitoko. Merci beaucoup na mama Zozo na Inde. Merci lisusu na mama Elimbizi hymne national na bosanité mama Fi Mayemba mama Kitoko Justine Mikole Belé elongo na mama Claudine Inès mama Lucie Abakouk mama Françoise Abakouk mama Mini mama Mireille mama bino nyonso obolanda biso
Bon, continuez à s'abonner à Clé Média Télévision. Tokosanga te kosala analyse ya malonga. Et pourquoi pas tout ça la live le jour là où il y a événement les 16 tokosala en live pour tout satisfaire bino na mamunyo sekoleka na SB Award. Oh, tout sami abet sami di baku bolimbisa. Ezaki te pour kotuka toko s'attaquer na Jérémie, mais ezaki pour ko éclaircir par rapport ya maloba o ndeko lobi ya on a lobi o ya sepelité o abet sami di baku na place azali comprendre ngai na yete pour ko s'attaquer na noko Jérémie, mais na ye ko éclaircir par rapport ya ba faux compte oyo ba finga kaye. Voilà, merci beaucoup tout le monde, à prochainement. Bye bye. Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.